Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Zakari Bababaswe kolo idéologie moto oyo asala ete ba peuple lelo bazwa makasi ya kotombola mongongo pe babanda koloba bakonzi bayoka bango. Zakari Bababaswe kolo idéologie moto oyo akotisa idéologie kokende koluka ba village oyo bazali penza na kati ya bamboka oyo moto akokaki kotia bango kate oyo bayebaki kutu bango te na kati na idéologie na ye alobisi bango pe mokili eyoki bango. Zakari Bababaswe akeiti na basuka ya mboka esika bakonzi bazalaki meme kopanse te pe azwi babilili alobisi bato ya basuka mboka pe aye nango na kati na capital alobisi bato wana pe bakonzi bayoki bango. Lelo oyo Zakari Bababaswe akotisi idéologie oyo ezalaka te na kati na mboka na biso. Zakari Bababaswe azali moto oyo alobela ba peuple sans que ba peuple bapesa ye meme ata un likuta. Zakari Bababaswe asala ete ba peuple oyo bazalaki meme na ma pouvoir to makasi ya kotelema pe koloba te bayoka bango. Lelo oyo Zakari Bababaswe akotisa idéologie oyo etinda ete bato wana bazalaki ba faible oyo bazalaki na pouvoir ya koloba te lelo bakoma koloba na mboka na biso pe bakoma koyoka biso bakoma koyoka bango pardon. Zakari Bababaswe azali moto oyo ete esika oyo bato mosusu bazali kosala makambo na ndenge ya molili ye azali kobimisa yango poasa pe kolakisa na bato koloba ete bokeba soki bolandi boye te bosali boye te bokomona ete likambo ekokomela bino boye pe bapeple balandi baye komona ete azali moto oyo azali kolakisa solo nzela. Yango ete lelo oyo bandeko babolingo ndenge balobaka kaka ete moto tango asalaka likambo ya malamu na mokili jamais Nzambe abosanaka korekompase ye. Tala ba malamu nyonso tu o Zakari Bababaswe asala na mboka na biso. Zakari Bababaswe apesa moto nyonso valeur meme moto azalaki na valeur te na kati ya mboka na biso. Apesi meme valeur na ba villageois oyo ya bakati ya mboka penza bandeko soko tali okondima te me apesi bango valeur. A partir ya Zakari Bababaswe bato wana balobi pe mongongo na bango eyokani na kati ya Congo. Alors bandeko babolingo tango bino bolobaka ete tolingi to vote ba député oyo bakokende kolobelela biso po ete bakonzi bayoka mongongo na biso me bandeko babolingo bino moko bomoni bovota ba député ndenge na ndenge tango baye pembeni na bino bapesi bino ba t-shirt bapesi bino mwa mbongo epesi bango mokongo tango bino bo vote bango bazwi bavoi bapesa mokongo bakenda pe libela meme makambo oyo ezalaki ya très important mpo bakende koyebisela bino kuna na assemblée nationale nyonso tu ekota mai babosana eloko bango bawelelaki kaka ba $6,000 na bango esili basukeli kaka wana babosani bapasi nyonso to bapeple bazalaki na yango me bandeko babolingo. Lelo oyo tozali kosenga na bandeko ya district ya Lukunga oyo bandeko bazali nanu
taper de gauche à droite koluka nani tokoki kopona nani akoki kozala molobeleli na biso nani akoki kosala ete po ete mongongo na biso ekoma epai ya bakonzi ndeko kolela te ozali kolela mpona nini tala moto oyo azalaki deja molobeleli na bino epai ya bakonzi tango wana azalaki ata na fonction moko te na kati ya bakonzi ya mboka to azala ou bien ministre to azala ou bien député jamais mais tala deja azalaki molobeleli na bino oyo babengi na kombo ya Zakari Baba Baswe. Zakari Baba Baswe nde tolobi ete ebongi malamu ba peuple bopesa ye confiance bana ya lukunga bopesa ye confiance po ete ye azali bongo numéro 1327 ezali numéro oyo ekoki koporte chance ya mingi mpo na bana ya lukunga po ete ye akotelema ye akoloba ye akolakisa mosapi mpe ye akopelisa mwinda esika nyonso tu bato bakolinga batya mwa molili. Zakari Baba Baswe bino moko bomoni bamakambo nini oyo ye asali te mpo na bino bapeple na Congo. Lelo oyo bino moko bomoni ete esika bakonzi mosusu bakokaki kotelema te mpo basala mwa likambo grâce ya Zakari Baba Baswe akoloba mwa likambo okomona alakisi yango na babilili bakonzi bakimi mbangu bake basali ebongo soki kutu Zakari Baba Baswe asalaka bamakambo ya boye sa meme azala na poste ya monene na kati ya bureau ya l'État to bureau ya bakonzi oyo badepute to baministre soki azalaki kutu na fonction moko te mais azali koloba pe bakonzi bazali koyoka pe bazali kosala ebongo soki akoti kati na bango bomoni teke akosalela bino lisusu ya mingi yango na tozali koloba bandeko kovote mpo na elengi ya kovote te ndeko sino kosala erreur po ete Zakari azali molobeleli ya bino oyo ya Zakari ezali ya maloba te ndenge bato bazali koloba o Zakari bote oyo ya Zakari ezali ete misala esi emonana oyo ya Zakari ezali kolakisa ndenge nini asa asalela bino na kati na mboka. Zakari azali moto oyo ayebi pasi ya bato ndenge ezali ye akomemela bana ya lukunga ba problème na bango nyonso epai ya bakonzi yango na tozali koloba ete bana ya lukunga nyonso tu ya district ya lukunga bopesa confiance na bino na Zakari Baba Baswe le grand mola po ete ye amema problème na bino epai ya bakonzi pe bakonzi bayoka bino. Zakle yoka ye le grand mola bandeko bana ya lukunga bozali kolela pona koluka nani yango akoki kokende po ete azala molobeleli na bino me boluka mosika te bino kutu bozali na chance bana ya lukunga pona kopona moto oyo azali deja na bilembo pona kopona moto oyo asi asala deja pona bato ebele na kati na mboka na biso azali kaka pembeni na bino kombo na ye Zakari Baba Baswe oyo ye ezali ya maloba te oyo ye ezali misala esi emonisama. Zakari azali moto oyo alobela peuple sa meme aokipe fonction moko na kati ya bureau ya bakonzi ya mboka to na kati na gouvernement. Azali moto oyo alobela bato oyo bazangaka moyen ya kotombola mongongo pe a faire passer voix na bango bakonzi bayoki yango. Zakari Baba Baswe azali moto oyo azali tango nyonso kolakisa ete solo alingi peuple oya ye ezali ya maloba te kasi oya ye ezali ya misala esi emonisama asala yango avant meme aya lelo koloba ete akota na kati ya lisolo ete akoma député mpo na bino bana ya lukunga. Alors ndenge ye azali moto oyo misala esi emonana ezali bilembo yango na tokosenga na bino bandeko bovote Zakari Baba Baswe kuna na députation nationale po ete ye azali moto oyo akolobelela bino makambo oyo ezali ya bosembo ye azali moto oyo
akokende kozwa makambo na bino o nyonso tu bavandelaka yango ye akobimisa yango pe akotia yango likolo na mesa pe bakonzi bakomona yango pe bakolobelela yango. Bana ya lukunga bino bozali na chance ya mingi po ete bozwi moto oyo azali deja elembo oyo akozala défenseur na bino auprès ya bakonzi kuna na Assemblée nationale. Bato mingi lelo soki otali malamu na ba district mususu ezali na kati na mboka na biso bazali komitungisa to ko voter nani to ko voter nani besko bazali ko lela bango abo voter nga na ko sala bo voter nga na ko sala bo akomemela bango mo paquet ya sukali akomemela bango mo saki ya loso bato bazali ko loba ete bato yango bango to voter bango nzoka nde bazali ko voter kaka besko bato bazali ko kende ko luka ba $6,000 kuna na Assemblée nationale. Mais tala Zakari Bababaswe azali moto oyo asi alobela bino utakala. Zakari Bababaswe azali elembo. Zakari Bababaswe azali moto asi alobela bino utakala bandeko. Bino moko bozali komona bilembo ezali pe bilembo ezali komona na barchive ezali o ezali kolakisa ete Zakari banda kolobela ba peuple congolais nyo surtout depuis kala et bongo bino bana ya lukunga bozali ko mitungisa pona nini tala ye wana zali na chemin na bino bo voter Zakari Bababaswe bo pesa ye ba voix na bino nyo so po ete Zakari akozala moto oyo ya kobanga banga te. Zakari akozala moto oyo ya kozwa kanyaka te po ete akanga monoko. Zakari akoloba po ete bandeko bokeba surtout na kokende ko zwa ba député oyo bazana maniolo bango nde mutu bayaka wana soki bo voter bango tango bakokoma kuna akomi ko penser nanu na ba besoin na ye. Yango tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo. Les grands mola azali wana Zakari Bababaswe numéro 1327 oyo numéro ya porte bonheur pona bino bana ya lukunga bo voter bi voter la te bokeba botalaka pe taleli ya moto bo voter moto azali pe piaka ya mingi te soki moto azali piaka ya mingi bandeko tango bozali ko voter moko azali ko zwa poste akoyeba nanu se satisfaire pona ye moko boluka moto azali pe piaka ya mingi te. Par exemple bandeko na kolakisa bino bilili moko o bokotala botala ndenge nini moto oyo ezali kolakisa ata kutu balobili yo te ozali komona mbala moko ete moto oyo azali koluka pose ya akoma député po ete akende kobenda ba 6,000 na ye bandeko botala yango na babilili po ete bozwa mwa ide po ete bino bana ya lukunga bokosama te. Zakari Bababaswe azali moto oyo abanda kolobela bino banda kala uta meme azwa kibokonzi to akoma lelo kopesa candidature na ye po ete azwa kibokonzi oyo azali koluka po ete azala député na bino. Yango na kosenga na papa Botamba ezali elembo ya kolakisa na bato to bana ya Congo batala ba voter bi voter la te ko voter pe moto azali na bo pauvreté ya makasi mingi te ko voter pe moto ayaka na maloba ebele te ya kokabela bato babiloko mingi bango nde bato bakosaka bato. Papa Botamba tshela biso babilili wana po ete epesa bana ya lukunga mwa ide moke bayeba ndenge nini moto oyo bango bakoki ko voter s'il vous plaît.
bandeko bino moko bauti komona ndenge kaka touti koloba ete moto azali kopesa candidature azala pe moto ya piaka makasi te ndenge touti komona na babilili bandeko mpo bapiaka ya boye bandeko oyo ezolakisa kaka ete soki azwi eloko ya liboso awelela nanu asomba nanu mokoto na ye asomba nanu veste ya kitoko bamakambo ndenge na ndenge il faut kovote moto oyo azali quand même stable na vie na ye po ete tango azali kokoma na esika wana ayeba ndenge nini ya kolobela bapeple mpe azala moto oyo tango nyonso kobundela bapeple oyo bavotaki ye mpe keba na bato oyo bazali bato ya kopesaka tango nyonso okaniaka zwa boye po ete bongo vote ngai zwa saki ya loso po ete ovote ngai karton ya soso bato ya bongo bandeko tango basalaka babiloko wana tango bapesaka ezalaka neti bazali bino bozali kokanisa ete bazali kopesa mpo na gentillesse me boyebaka ete tango bapesaka bongo tango bazali kokende na bandako na bango bazali kosala deja bacalcule na dépense boye na dépense boye na dépense boye po ete mokolo kaka ye azali kobima eloko ya liboso azali kopense nanu na badepense oyo ye asalaki yango na ete ezali mabe mingi kovote moto oyo azali kopesa po ete tango bokovote ye soki abimi akozala na kanda mingi eloko ya liboso akoluka récupérer baperte nyonso asalaki mais Zakari Bababaswe te Zakari Bababaswe ye deja alobelela peple tango azalaki kaka moto pamba alobelela peple tango bomonaki ndenge azalaki kotambola na lipapa alobelela peple tango bomoni mpe ndenge azwi mwa situation na ye mpe azali koloba ete soki bavote ye akokontinue kolobelela peple voilà moto oyo bino bokoki kopesa confiance numero 1327 ndeko 1327 ezali numero oyo ya porte bonheur po ete problème na ye oyo olingaka ete oloba ye koma epai ya bakonzi soki yo vote 1327 yebaka ete problème na wana bakokende kolokota yango esika ekundama Zakari akotombola yango mpe akokende kotia yango likolo na mesa po ete ayebisa yango na bakonzi bana ya lukunga boyebaka ete kandida na bino ya solosolo ezali bongo Zakari Bababaswe moto oyo ayebi pasi ya peple ndenge ezalaka Zakari Bababaswe azali moto oyo bino moko bomona ndenge nini akenda na bafemfo ya bamboka mpona kokende kolobisa bato oyo kutu bakanaka teke un jour bakoloba bamona mpe bilongi na bango na babilili mokili mobimba ya Kongo emona yango Zakari Bababaswe azali moto oyo akozwa makambo nyonso ya bana ya lukunga mpe akomema yango kopesa yango na maboko ya bakonzi mpe baprobleme nyonso tu ya bana ya lukunga bakotraite yango mpo ete Zakari Bababaswe akozala vraiment solo molobeli ya solo Zakari Bababaswe numéro 1327 ebongi na bino bana ya lukunga bozala na kidiba te baya kokosa bino te mpo na mwa carton ya savon mpo na mwa paquet ya cigarette pona moi paquet moke ya sucre pona moi sac moko ya loso boko samate oete ba oyo ba dépensaka mingi bandeko ba oyo ba dépensaka mingi ba pesaka mingi o bolo bagaite moto ndenga zali ko pesa bo moto malamu ke ba to wana ba betela ka déjà bino ba calcul tango déjà zali ko dépenser tango ko bima eloko ya liboso asia sala ba calcul na ye ya bomba na ndaku tango zali ko bima mbambongo zali ko zwa eloko ya liboso a récupérer nanu ba perte na ye alors que y'a keneki kuna poete alobelela ba peuple mais y'a komi kuna poete a récupérer ba perte et comme ineti bazali ko kende ko sala net commerce moko boye alors que tango batie wana pona ozala molebeleli ya peuple ezali te po ete yo kendeke obanda ko zombongo esika koki koloba ozwi monoko kangi esika ko interpeller ministre bakei ba corrompre yo ozwi monoko kangi biso tozali na besoin ya ba député ya ndenge wana te tozali na besoin bato lokola ba Zakari Bababaswe oyo esika A akoloba A esika ya B akoloba B esika ya C akoloba C Zakari Bababaswe azali candidat oyo ebongi malamu bana ya lukunga bopesa ye confiance numéro 1327 numéro ya porte bonheur numéro na bino ya porte bonheur
13-27 Zakari Bababaswe le grand mola ye il faut azala moto oyo bana ya lukunga bapesa ye confiance po ete yende moto akozala molobeleli na bino bobuka na te bosala erreur te bakosa bino na saki ya loso te bakosa bino na mwazo ke na mwa soso ya po 12 te bakosa bino na mwa ba makambo ya mike mike te me boyeba ite Zakari Bababaswe abanda kolobelela bino utakala bopesaka ye pe eloko te apesaka bino pe eloko te me ye abanda deja koganga po na bino ba peuple yango te bana ya lukunga bino kutu bozali na chance bozali na moto deja asala deja bilembo yango te bilembo ya Zakari nde eloko ekotinda ete bopesa ye confiance po ete bo voter 13-27 ezali bongo numéro ya chance 13-27 ezali bongo numéro ya porte bonheur pona bana ya lukunga 13-27 ezali bongo solution na ba solution oyo bana ya lukunga bakozwa po ete yango nde numéro ya porte bonheur oyo kozwa ba problème na bino nyonso tu pona komema yango epai ya bakonzi po ete batala ba problème na bino ya bana ya lukunga pe ndenge ezali wana Zakari Bababaswe azali bongo moto oyo atika deja bilembo ba archive ezali yango ete ndenge nini tokoki kokota doute na moto ya boye bana lukunga bokoki kokota doute na moto ya boye ndenge nini po ete atika bilembo emonisama makambo ya ndenge na ndenge emonisama Zakari Bababaswe le grand mola yo kutu osi oleki na yo kaka po ete peuple ayebi amona bilembo na yo ozali kutu moto moko tokokoloba ete papa Zakari vanda na yo na ndaku biso tokokende kovote au maire il faut o remplir kaka ba formalité ya ndenge na ba élection ezalaka toboyi po ete bandoki ya butu baya koloba ete non asalaki vote asalaki ba propagande na yete mais bakamati ba voter donc ezali fraude donc tolingi ete o remplir kaka ba norme mais ndenge ozali wana peuple yemoko asa yebi yo ozali kutu moto oyo kaka na niveau ya télévision na yo ata lingala facile oyeka ko telemi lo biete na komi député sa même lo maloba mosusu okomona ete mokolo ya ba vote ba ko voter lokola bambula opesi kaka numéro na ba ko voter lokola mbula mais lokola il faut ko remplir kaka ba formalité yango ete esengeli ete oleka na nzela wana mais yo basi ba voter déjà depuis kala ba voter déjà depuis kala depuis tenzamba sala mokili histoire na yo déjà ya vote que ba peuple ba voter yo et si el salamaka déjà depuis kala o ezali kaka ko salama le 28 o ekutango ko salama ko zala kaka ba formalité o ko salama ko zala kaka ba formalité bana ya lukunga 13-27 ezali numéro ya porte bonheur pona bino bokeba na bivote la mwanza ekoya komemela bino problème bana ya lukunga bola muka Zakari Bababaswe azali molobeleli na bino bokbukana te po ete yende akoloba mingi na makambo oyo etali bino na district ya lukunga yango wana bana ya lukunga bobukana te il faut na moment oyo boyeba moto oyo bino bokoki ko voter ezali bongo kaka Zakari Bababaswe oyo azali na numéro bongo 13-27 porte bonheur 13-27 solution 13-27 ezali bongo fungola ya ba porte nyonso oyo ya kofungolela bino po ete bino bana ya district ya lukunga bomona ete lumière ekota na kati na district ya lukunga na ba problème oyo nyonso oyo bozalaka na yango bopense na bato bosi bovotaki bango avant basaleli bino eloko te mais botala sikoyo moto oyo bino bokoki kovote azali deja na bilembo asala bilembo avant kutu aluka bokonzi na kati na ebonga ya kibokonzi na kati na mboka na biso tala lelo aye koloba ete alingi akoma molobeleli ya pepe yango ete bino bopesa ye confiance Zakari Bababaswe na numéro 13-27 oyo ezali lokola porte bonheur ya bana ya lukunga oyo ezali bongo lokola solution ya bana ya lukunga oyo ezali bongo lokola porte d'entrée fungola ya porte d'entrée oyo ekofungwama po ete bana ya lukunga bazwa ba solution na ba problème na bango tango yango yo bandeko bomona mosika Zakari Bababaswe yende azali molobeleli ya solo pona bino bana ya lukunga Lukunga 13-27 non il faut azala wana parce que za poatalas bato baza ko détourner ba mbongo na ba ministère public
eza na député moko te tomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalasi ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana kesalani parce que tolingi bato ya boye ya vérité ya bapo atalasi mpo bazala na assemblée eloko yango wana tokosoutenir ye ifo abima eyokani Lukunga 13-27. Non, il faut azala wana parce que aza po atalasi bato baza kodetourne bambongo na baministère public eza na député moko te tomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalasi ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana kesalani parce que tolingi bato ya boye ya vérité ya bapo atalasi mpo bazala na assemblée eloko yango wana tokosoutenir ye ifo abima eyokani les mola les leaders ah mutu tokovote comprendre yende mutu kuzangolola biso na kati ya parlement bangi 13-27 13-27 mususu te 13-27 mususu aza te 13-27 leader ah mutu tokovote comprendre yende mutu kuzangolola biso na kati ya parlement bangi 13-27 13-27 mususu te 13-27 mususu aza te 13-27 leader ah mutu tokovote comprendre yende mutu kuzangolola biso na kati ya parlement bangi 13-27 13-27 mususu te 13-27 mususu aza te 13-27 mola leader ah mutu tokovote comprendre yende mutu kuzangolola biso na kati ya parlement bangi 13-27 13-27 mususu te 13-27 mususu aza te 13-27 les mola leader ah mutu tokovote comprendre yende mutu kuzangolola biso na kati ya parlement bangi 13-27 13-27 mususu te 13-27 mususu aza te 13-27 Lukunga 13-27. non il faut azala wana parce que aza po atalasi bato baza kodetourne bambongo na baministère public eza na député moko te tomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalasi ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana kesalani parce que tolingi bato ya boye ya vérité ya bapo atalasi mpo bazala na assemblée eloko yango wana tokosoutenir ye ifo abima eyokani Lukunga 13-27
Non, il faut azala wana parce que aza po atalas bato baza ko détourner ba mbongo na ba ministère public. Eza na député moko te otomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalas ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana keli zalani parce que tolingi bato aboye ya vérité ya ba po atalas po bazala na assemblée eloko yango wana toko soutenir ye il faut abima eyokani Lukunga 13-7. non il faut azala wana parce que aza po atalas bato baza ko détourner ba mbongo na ba ministère public. Eza na député moko te otomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalas ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana keli zalani parce que tolingi bato aboye ya vérité ya ba po atalas po bazala na assemblée eloko yango wana toko soutenir ye il faut abima eyokani Lukunga 13-7. non il faut azala wana parce que aza po atalas bato baza ko détourner ba mbongo na ba ministère public. Eza na député moko te otomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalas ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana keli zalani parce que tolingi bato aboye ya vérité ya ba po atalas po bazala na assemblée eloko yango wana toko soutenir ye il faut abima eyokani Lukunga 13-7. non il faut azala wana parce que aza po atalas bato baza ko détourner ba mbongo na ba ministère public. Eza na député moko te otomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalas ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana keli zalani parce que tolingi bato aboye ya vérité ya ba po atalas po bazala na assemblée eloko yango wana toko soutenir ye il faut abima eyokani Lukunga 13-7. non il faut azala wana parce que aza po atalas bato baza ko détourner ba mbongo na ba ministère public. Eza na député moko te otomonaki à la fois passé abima alobake oyo ibaki oyo bomaki non mais à partir ya Zakari aza po atalas ye akobima akoloba vérité non mutukel oyibi mbongo alors mbongo wana keli zalani parce que tolingi bato aboye ya vérité ya ba po atalas po bazala na assemblée eloko yango wana toko soutenir ye il faut abima eyokani bande po babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokazumel mili tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.